Salut bande kolanga na ole Sabino perruque na oteka donc si vous avez besoin ya perruque oyo ya mèche bakanga déjà donc olukinga tosala masolo donc na talo moko ya mokie ozwi perruque na yo donc yango oyo ezokanga na nsima donc perruque yango oyo donc une perruque donc yango vraiment talo moko ya mokie ozwi perruque na yo donc je pense que bozomona yango on soit bongisa kaka on faut bongisa po evanda très bien na mutu po et ça c'est bon quoi et ça la jarre donc yango ba perruque naza na deux sortes ya perruque o nazoteka naza na deux sortes ya perruque o nazoteka donc naza na marque oyo eza donc eza babenga nini o balinga donc bomona ndenge façon basaleli yango donc balinga naza na marque mosusu pe oyo basali yango eza normal donc mèche normal quoi bakangi yango normal mais oyo bozomona nabenga ta moko mpona bomona bien bozomona oyo façon basaleli yango donc eza boye donc on a bien naza na sorte oyo naza pe na sorte mosusu ya mèche normal kandi tokanga yango ya tout droit wana kaka ya normal wana pe ezali donc vous en avez besoin ya perruque oyo en tout cas ko hésiter te au contacter nga vraiment ozwa na yo eloko na yo so oza na besoin nango donc soki esepelisi yo oyo mondelo nga na tiango na mopanzi awa mais ezodépendre na goût ya motu donc soki yo olingi na yo eza na mopanzi te okota yango mpe na katikati okota yango mpe na ngambo oyo donc ça dépend kaka ndenge motu na motu asepelaka bonga mpo nanga lokwa nasepeli ke ezala awa na mopanzi yango bomoni ke natia yango ndenge wana donc naza na baperruque oyo epuis naza na bafantaisie oyo mo bafantaisie oyo nalati nayebi te sona kosenga mashera memela ngai yango Jessica ta na chambre na nga na Valconen Hill wana oyo eza pembeni ya Valconen Hill oyo eza na suka oyelanga eloka babijou wana comme ça nalakisa bandeko donc naolakisa bino moni siko marque mosusu oyo naza nango nalobiki eza ya normal yango oyo eza perruque ya nini donc ya normal ya tout droit quoi mais oyo tandis ko natia na mutu eza oyo ya kolingama yo nalobiki naza na deux sortes donc soki kaka koza no na besoin contacter nga ozwa perruque na yo esala yo c'est bon quoi so mama ya monde ezalaka keno ozwi tante ya kosala suki ke bavanda bakanga o suki mwa babiloko boye esalaka esungaka biso ya moko mpona kaka surtout soki mosala oza mwa pressé okoki kotia yango na motu efacilité yo
okende mbangu na mosala to ata ye moko bonde tozalaka ata donc okende ata soki eza mwa bizarre kwa okangikangi kaka mwa maboko na se ya propre apo ozwi nini na yo oyo otie donc nasi bozomona yango eza mpenza kitoko franchement eza vraiment kitoko nalakisa bino siko bafantaisie oyo mpe naza nango toza na besoin ya fantaisie eza nango na primo mpenza ya mokie donc kobanga na yo même pas vanda kuna ma chérie obanga même pas omoni eti oyo so oza na besoin ya fantaisie na yo donc oluki na onga donc eza nango donc obanga no kutu te tamso babiloko mpe yokanaka bome nayebi prix te donc eza nango mpenza na prix moko ya mokie eza na prix moko ya mokie donc oluki nga tosala na biso donc masolo quoi tosala masolo na mpe na sorti mosusu moni oyo mpe basorti mosusu yango oyo donc oyo so oza na besoin nango obengi ka sœur mami donc ozwa na yango na talo moko ya mokie oyo mpe eza kitoko makasi eza mpenza bien makasi donc so oluki nga ozala na yo servi donc eza vraiment je pense que eza mpenza kitoko makasi ya kitoko makasi deka ozala mama ozobima na yo bangambo mpenza makasi te bongisi kaka suki na otango tie mo eloko no abie na motu boye ozwi mwa nene na yo tie kitoko makasi naza mpe lisusu na marke mosusu omoni oyo ya pembe oyo na laksi ya argent oyo naza nango mpe ya kolota nango ya or nango donc ya or nango mpe yango oyo on a déposé on awa naza mpe na oyo ya or nango moni or nango mpe yango oyo mpe ezali donc eza vraiment kitoko ya kitoko naza na or nango naza mpe lisusu na modèle mosusu mpe yango oyo donc oyo mpe eza kitoko donc esala vraiment bamama ngebungebu atalo moko ya mokie talo mpenza ya mokie mpenza soki ntango obengaka so otuni kuta okama olobi oyo eya nde na prix oyo na solde na ngango kaka solde boya ozwazwango mbangu mosusu mpe yango marke mosusu mpe yango oyo eza vraiment lokotani nani ekweni marke mosusu mpe yango oyo marke mosusu mpe naza nango yango oyo naza mpe na marke oyo soki oza na besoin oluki ngai donc ozala ozwa eloko nao na mpe susu oyo nauti olakisa wana ya argent donc eza na ya mwa or ekota mwa or argent nango mpe yango oyo donc en tout cas masolo eza c'est bon masolo eza c'est bon oyo mpe ezali oza na besoin yango oyo en tout cas kitoko makasi naza mpe na modèle oyo baargent etika omoni siko biso bamama basi tolinga mobu moni ti elamba peut-être nalati elamba nalati donc soki otango mpenza nalakisa bino soki otango na or esimba mpe makasi ti na or esimba mpe makasi te tandis ke so otiango obebisela na biloko wana yaya lokota azongisango na mesa so otie na oyo omona ke pardon nazwa oyo eza ndenge moko ozomona omona na boso otalinga na boye omona ke ezofrape makasi mpo ani parce que ebalani na elamba siko oyo so te na ngamba bomo esimbi penza te mais soki olati siko neti elamba moko ya mwa bacouleur oyo to elamba ya noir omona ke ekokende mpe bien makasi na or donc
po elamba moko biso mama tolingaka moko pe to balance na ba biloko pe to tieli yango lokwa ba fantaisie fait ça neti ekende vraiment de pair. Donc na argent je vois que ça me va bien na elamba ya couleur na lati. Donc c'est ça. Ba marque eza nango penza ebele. Ba marque ebele neti ba o par exemple ba oyo eza ya nini hein? Ou eza couleur vert. Eza couleur vert. Couleur vert oyo yango siko neti par exemple oza pe na mo elamba moko ekoti ba couleur ya vert wana nde okoki kolata pe vert. Ozomona kolata vert. Oyo eloko nango simenge neti ba oyo boye ba bleu pe ezalaka kitoko. Bleu sikoyo yango pe etalaka pe elamba oyo olati ntango omoi jour olati mo elamba ekoti mwa ba bleu wana pe okobeta nango pe lo moko ya boye mona pe. Donc c'est bon. Donc na talo moke ozwa fantaisie na yo toza na ba sorte ebele awa. Donc na ba sorte ebele soki kaka omoni koza na besoin nango oyo pe ya couleur oyo pe eza. Donc soki kaka oza na besoin nango o contactenga o lukinga na servir yo quoi. Na servir yo to sunga na biso bana mboka. Sunga biso na biso bana mboka oleta msusu oza na besoin fantaisie okende kaka oke kuna magaza ya bandeko na mindele ndeko no noir yeyo mutu ndeko na yo africain azoteka nde tolobaki esprit ya soutien to sungana koza na besoin nango. Donc et pas nanga kuto kozwa na prix assez par rapport au temps na magasin. Donc eza nango na ba faux prix. Donc ba faux prix ozwe lo na yo toza pe na marque oyo pe na modèle oyo. Donc yango pe eza kitoko hein. Donc yango pe eza kitoko toza pe na marque oyo. Donc suna bina banda ko lakisa bino en tout cas kosila nango lelo te po eza ebele toza pe na marque oyo. Pe ça va nelamba na lati ekei. Donc marque oyo pe ezali oza na besoin nango ocontacte ngai oyo nayebi te so nalakisa ye déjà te nalakisaki yango te oyo marque oyo pe toza nango. Donc biloko eza ebele biloko eza ebele oyo pe eza. Et puis oza na besoin ya expression lukanga naza na ba expression. Oza na besoin ya ba plante naza pe na ba midele ebele ya ba plante. C'est ma sona bila nda kolakisa et osa biso video molai mais naza pe na ba plante. Naza pe na olongolango sima. Naza pe na ba olongolo sima ma chérie. Naza pe na ba plante. Donc soko oza na besoin plante olukinga naza na ba mafuta. Oza na besoin mafuta contactenga. Naza pe susu na nini babilo mosusu je crois que bozala informé sima ya babiloko naza nango. Donc bozala informé sima toza pe na modèle oyo bato mosusu alingana babilo ya mike boye ekweya. Donc toza nango toza pe susu na oyo ya boye. Donc toza pe susu na oyo ya boye. Donc mabilo ya mike mike ekweya esalaka pe kitoko yango mpe ezalaka jare na fasoka ndenge olatela yango nde elamba okotiela fasoka nde mpe ovandisela yango po eloko nyonso etalaka ndenge yo moko oharmonize yango ndenge yo moko otieli oyo mpe nalakisaki yango me couleur nango mosusu mpe yango oyo. Donc mpe nalakisaki oyo mpe je crois nautaki kolakisa yango couleur mosusu mpe yango oyo omoni. Donc ba couleur eza ebele po omona ata mosusu modèle moko mais eza na ba couleur différent. Donc c'est ça quoi. C'est
c'est ça au pezali ngali na squat bo moi boy moni ba au pezali soki ba mayaka na ye moment oyo boaki yango donc salaka jarre donc eza ebele awa en tout cas eza ebele maintenant ndolakisa je crois tokoki koarrêter awa tokoki koarrêter awa parce que biloko eza nango ebele biloko eza ebele mpona panza te ope je crois nalakisaki bino mais sikoyo ya couleur mosusu nango biloko bomona okaa neti kaka boye mais ntango kolatela yango na nde mosali harmonie harmonise yango kitoko makasi donc eza ebele awa na ndolakisa bino en tout cas ça va pas finir aujourd'hui donc naza nango ebele midai mosusu mpe boarrive komona te donc soki oluki nga kaka wana nde sikoyo na komemela yo otala mpenza yo moko ochoisir opona oyo oza nango besoin donc babiloko eza ebele oyo mpenza tozo oyo naoteka donc soki oza nao kaka na besoin contacte nga donc mpona perike oyo ezali moto ana besoin nango lukanga to développer quoi so oza na besoin nango lukinga nga sikoyo bomoni na se na nga bo nga yanga sikoyo nazwaki sikoyo fleur o na mamikaka okope komamika mpe awa so olinga nobimi noka Marie Misambo so olingi bongo te otango mpe na nsima sango na nsima ndenga nasokaki yanga nasokaki evandi malamu te kwe donc non eza obligé te kaka nalakisa wana ça dépend ya motu nde na motu alingana na mosu balingana bango mpenza kocomplike te bato mosu balingana bango kaka simple donc atie na ye ka eloko boye alekani na ye oyo mpasi lingana ne mo mwa azwi susu mwa fleur lisusu amamiki na ye na nsima bamamika kaka donc en tout cas je vous laisse tokuta na biso mbala nsima donc oyo ezaka mwa nini moke na lakisi bino naza mpe na bademi super bademi super eza oza na besoin ya demi super en tout cas lukanga ozwa demi super na yo donc mwa babiloko mosusu bozalaka informe nsima biloko eza nango ebele donc soki oyaka na besoin eloko benga tuna soki ezali na oyebi so ezali soki mpe esili na oyebi so esili soki mpe eza te na oyebi so eza te donc c'est ça en tout cas natiki bino wana tokuta na biso à la prochaine occasion je vous dis bye bye.